Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table, la présentation de l'ASBEL Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'ASBEL Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Ba audio ya somo. Famille ya manike ba mandate mutu aya kopesa pe version de fait na bango. Namonaki nanga ba écrit yango na page moko, bapesaki pe page moko ekoma. Mais namoni lokola on dirait basuki kaka na page te balingi bapesa pe version de fait na bango po manike asambwisi propre famille na ye po aye koluka lisuni na réseaux sociaux du genre que bato bandaya kobenga ye baobenga esusu te, famille moko babengani na ndaku balinga quand même bapesa pe version de fait na bango mais soki bango basali ba audio babimisi eyeba na voix badésigner mutu oyo azali camarade ya tata mwasi ya maniki place maniki abandaya kofanda po ndenge makambo azoloba soki avivaki réalité to mutu afamille abeteli ta oyeba ngo te aexplike vraiment oyo eza kati na makambo na monde na page wana ezoconcorde. Alors balingi mpe bato bayoka kaka mais elomona oki mwa bien te po baorganizelaki maniki cagnotte par rapport à situation na ye mboka mopaya ndenge atiki bana na Congo. Camarade ya tata mwasi na bango wana ayaki kopesa version de fait ya famille azodécourage bato basala esu cagnotte te. Bon, côté wana namoni vraiment bien te po omoni mutu aza moni so bokabwana mutu deja bokabwana ndenge ya malamu bokabwana ndenge ya mabe okosouhaite mutu wana mabe ntina suka te. Oui, mabe ezali maniki aza mabe famille mpe emonaki mabe na yango babengani ye aya yesu na réseaux sociaux wana antuka na koencourage comportement na te parce que maniki mpe aoki somo te po asambisa même famille ne po video oyo maniki azoloba oyo na kotiela bino yango mpe soki après kotia audio oyo ezali version ya famille na kotia mpe version mpe ya maniki mpo bato bayoki yango te bayoka yango quand même na kotia yango toutes les deux mais kopekisa bato basala cotisation te mpo na ye mpo kosunga ata mutu mabe ndenge nini basungaki kaka aza na bana oyo baza peut-être na charge ne maniki a toujours été un peu plus responsable atikala kobwaka bana na nzela te peut-être abaki aya boya luka peut-être po asunga bana na ye ozomona mwa cagnotte wana bakosala ekoko osunga ye mais alobiki bapesa ye mbongo wana te po aza mutu aputulu maniki eske na konga bandola ya libanda malgraki putulu na ye eske na pota kolinga la libanda po amelaka putulu point d'interrogation koto wana namoni mwa mabe mais kotaki ndoki akozala mpe ndoki po maniki aza versatile maniki aza mabaluka tanga koloba eloko bo achange alobi eloko bo achange aza vraiment instable makasi
babi bakangaki ndoki akoexplike kaka nde bokoyoka wana eza bango nde balobi euti epa na bango kuna. naotiela bino baaudio boprofite bosabone so olingi otravaille na nga na cadre ya promotion mpe publicité naza disponible so mpe chaîne na youtube eza na problème contacte ngai bolanda baaudio. Mama oyo manike bote na babone no nyonso baa likolo na babone nyonso baolanda yo mama oyo manike aza lokuta lokola diable omoni balobaka serpent donc grand serpent oyo nzambe abwakaka eza synonyme ya manike mama oyo manike bote na babone no nyonso baa likolo na babone nyonso baolanda yo mama oyo manike aza lokuta lokola diable omoni balobaka serpent donc grand serpent oyo nzambe abwakaka na se eza synonyme ya manike omoni ngai naza na énorme respect mpe estime ebele mpona famille ya manike nayebi bango ebele la majorité ya famille ya manike ce sont des mamans warriors basoutenaka fali financièrement. Je me souviens na baépoque ebele nazala oteka baseda fali eza na bandeko ya manike ebele baza bawarrior baza baseda ebele nayebi bafamille na bango mwa vraimen mingi eza famille nazala na respect makasi ebele mpe na considération na bango ebele baza bamama moko baza instruite bate respectaka trop manike alingi koloba vérité te eloko nini ekaboli na bafamille na ye azoya kodifame famille na bango na réseaux sociaux eza eloko moko ya malamu te omoni et surtout na age na ye aoki kosala makambo wana te mpona bato basaleli ye bolamu ozomona et surtout azoya kokosa ke basaleli bakagnote et tout cela mpona bato baosaleli bakagnote so emanike opesi bambongo wana ake kosomba baputolo asali overdose akufi ekozala na motu na bino puisque ndenge aza wana meme na bato baza ni place moko baza en danger baza en danger mpo manike na phase oyo akomi nango soki aza amaki ya putolo ake koboma motu nyonso aza pembeni asali ye mpe mabe manike bayambaka ye bien na famille na bango mama oyo ayamba ye na ndako aza na mwana ye ya mobali papa ale bafandaka ni ndako moko odebi bayambaka ye bien bafandaka na ye manike soki ake toilette asopaka mai te manike salite desordre na ndako asukolaka basani te asukolaka basani te na moi soki azosoka na telefone kolobaloba makasi babandi koyebisa manike biso na poto ezalaka boye te tozalaka na mwa badiscipline na bandako na biso mpo bandako awa ekangama culture ya mindele eza ndenge moko te na culture na biso na afrique awa soki ozoloba il faut contrôler ke voisin aza à l'aise soki voisin ayoki makele lelo ayoki makele lobi ayoki makele lobi kuna abanda kotindelwa yo anini bacourrier na HLM nde tout cela bakoki kopali oyo batika koluka bandako privé bakoloba na manike alingi koyoka te akomi soki aza amanke ya baputulu na ye manike abanda kosala bacrise moko démesuré na ndako bacrise moko mpo namoni bato ebele bazoloba omanike aza na dépression eza dépression te ezaki soki biloko na ye amelaka na minute wana eza te manike akoma na colère moko boye très très démesuré donc soki opekisi ye eloko ake otombola ata mbeli atubi yo ake otombola eloko nyonso eza pembe na ye atubi yo asali yo mpe mabe akoma soki tokomi ba 0 heure babutu akobanda kolobaloba na chambre na ye akobanda kolobaloba kosala olobi esina nakitisi volume ka mpona déranger bavoisin ya dimine pardon tona bapoto bavoisin je te jure ya biso tokoma bato bacourrier lere nyonso wana batindela courrier voisin alobaki osali makele donc voilà très bien manike soki aza manke ya biloko na ye so tokomi butu manike abanda kosalaka badésordre ebele bakoyebisa manike toza butu bavoisin
portaka biloko bongo te surtout ba 1h ba 0h et tout cela jour mosusu wana aza nanu na phase oyo nazoyebi biso eloko oyo esalaki abima na ndako avana banda koexplike makambo ya kindoki ne ndenge azolobaki okende afana na ndako ya motu akomi okoseli oza ndoki te manike bakangi ndoki asolo mpo aza mpe ndoki azokoka nde koaseme kindoki na ye na miso ya bato te me manike aza ndoki bongo ya douche ya solo mpe mama bezezela nazoexplike bino manike jour moko na 3h makelele me manike makelele o azoloba na banani mwana mama wana asiliki azongobitele porte akuta manike azolobaloba ye moko dabe mama nanga biso na ntongo tokende mosala bavoisin bazoderange makelele nini yango kaka ero o manike ondira aza kozela nani mwana ya bata mama wana asilika mpo anini bakati ye ndenge azoloba na makolo ya mike wana akenda kosotele papa bato na nzoto bitumba ebanda na ndako jour wana apanza ndako ya bato desordre donc eloko esalaka babengani jour wana yango wana aloba vérité na réseaux sociaux atika kokosake ono babengani ye soki mpona bafacture non mpo asalaka desordre bapekisaka ye makelele ezalaka mpona wana abundisa bakolo ndako jour wana na bambeli na kati ya 3h wana mama wana aza neka motema na mposo nga na obengelo mbilo kino ka boloko seke yango ya dushe te mava yaka mpona bitumba makambo ya dushe eza mosusu ye asalaka omwani nalinga nde koloba expression wana tro te puisque eza mpe donc ye makambo ya dushe wana kasi mapuya asalaka babiloko wana tout le temps okomprendre biloko yango asalaka babiloko wana ata na dushe te ata na chambre kobeta bakri aoyeba teke bato bazani ezoderange bango abanda kobeta babiloko na ye wana dini wana oyoka vraimen ke bato baoyoka vraimen nde bato soki mama na papa baa na chambre manike azosambwisa famille ya bato azosambwisa famille ya bato azokosela bango makambo azokosa azoloba vérité te oui papa réseau bonsoir babiaza fontaine solo aza nini aza femme fontaine wana koyeba ndeni femme fontaine soki wana kima ya moto mtoka ogamiselo ya moto mama beredo vavatika omoni kasi komela aire nyonso na foyer te alobi aza star ye aza star akufa na foyer te aza star na comprendre te manike ayeba réalité ya poto te histoire na afrique te kistar wana esuka na youtube bakongolais baotala yo biso na biso tootalama donc ye nayebi te azalaki soki ake foyer nini ekozanga ye nayebi te asala retour volontaire azonga kisasa puisque soki kaka na vie wana po chambre wana bandofutele mpe chaque jour te bandofutele chaque mois te so babengani ye kuna mpo kuna mpa bandokuta tolete aosopa mai te bakobengana ye mpe kuna ndimisa vava na poto na kuti kobenda kutu ka chasse do esali mbala moko oleki ozwa mai na cantine na congo orenverse mais juste otelemi ochasse mai pourquoi avende kochasse ka mai kotika mosa papa kasi yango bakomi kokangi ndoke bandako eza likambo ya komesana te eza misala mabe komesana ekozala première semaine deuxième semaine chaque jour yokota toilette osopa mai toza motu mwa normal oui papa nanga boye ava tokondane mama bato oyo aza moteya mabe mpo ani abengani manike na ndako problème eza te nani akolinga afandisa moto na ndako na ye akotaka na toilette asopaka mai te chaque jour yo omonaka basalite wana na miso na yo soko vava question eza boye emsositaosala na famille wana vérité teke mpo bakangi ye ndoki makambo mabe eleki ebele famille na bango nyonso baboyi ye ezalaka ata omoni ata 10 personnes baboyi yo omoni ata 3 ou 4 personnes baosola na yo mais ye famille nyonso eboyi ye ametuna pourquoi famille nyonso eboyi ye puisque aza ya misala mabe amemi batrouble na bafamille ya bato epuis azoya kosambwisa famille na bango na réseaux sociaux eza malamu te famille ya bato bafai na bango kimia yo ozoya kosambwisa bango basali nini tata mwasi ne wana azaka na mwana moko mobali to aza bana mosusu
En tout cas, naza vraiment informé te soka na bana mususu mais nayebi kaza fana mwana mobile na ndako moko. Mais Favatine, Ntango akomaki soki ameli baputulu te moto ekrake abundisi bato nyonso na ndako apres abengi bajournaliste ake osala emission afingi fali babandi kopekisa ye mona bato asungi yo na visa probleme nini babanda ye baproblème nono ya makambo afali wana ebandaki wana baza mpe na bafamille na bango ebele bazalaka mpe bafanatike ya fali c'est vrai ete bandi koyebisi mama na ngai mona bato asungi yo na bavisa problème nini so kaka biloko na ye wana te akrake akobanda kobungisa bato na ndako kolobaloba lere nyonso bino bobengisanga awa po bonyokolanga etusetu akolata bilamba ake koluka bajournaliste asali émission abandi kofinga fali bapekisi ye balembi ntango mpe abandi kofinga erete babandi kopekisa ye babio me ye te moto afuteli obe ozonga na poto aza aventurier namonaka ye na butu biloko bongo donc abandaki kozwa baproblème na famille na ye mpe mpo na makambo afali ma ye nde azokoka koloba vérité te ke babandaki kogangelanga mpo na ofinga mwana bato na tv innocemment aza nde vrai te mama oyo depuis que tu continues à comprendre bien, na alobi vérité. C'est parce que ce fait alobi ata vérité moko te alobi te alobi ata vérité moko te moi-même omoni moi j'ai vraiment beaucoup de respect na famille ya bato wana baza bato moko te instruite bazalaka na buso bate yango omoni donc naza vraiment na bareteni ebele nanga kudu soki nabimi mpo manika tika biloko wana tika te mpo ndenge azala na putulu ezoderange mikolo azomela te loka baosa ele cagnotte donc akolandisa booverdose chaque jour ndenge azala na mpe akomi na kosala cope mpo bapesa ye bambongo yango akomi kosambwisa famille na ye exactement ekomi cope baolemba na ye oza poto aolemba na aolinga na bima victime c'est ça le problème question wana te ye azobimisaka famille mabe o babengani nga aloba nango alinga ofandisi moto na ndako ne ese nde oza wana obengisi moto na ndako no il faut moto wana mpe ase faire sentir nini azala mpe important okoli ata mwa basani ata kokomba ndako apamba yo kobima na ntongo otiki moto na ndako obwaki ata poubele oniki ata douche yo bakotika ngo na ndako bandi otikalaki okopanda no na whatsapp obandi kobenga bato kogangaganga ndako kokombola te okoti toilette obwaki mai te basani okosukola te en plus ozofanda na bajeune fille ofanda na mama mokolo ana makasi kosala ndako te yo okoki ata okombola ndako soki balobi na ye bameki kosala reproche mama na ngai ye siko nani akosupporte moto abongo na poto nani akosupporte moto te ozoya na réseau sociaux okomi kosambwisa famille ya bato bazosambwisa na poto azalaka maneke na chambre mutakala azoki ekota na douche kuna mutakala akekosala bisala mabe yo ozoloba famille kangi yo ndoki yo foloba bakangi yo ndoki na likambo nini yo maliki alinga su bakobima o nabosanaki te ye namoni douche eza pembeni na chambre mais azoloba na émission kuna ofami ekangi yo ndoki te bakangi yo ndoki loba pwani bakangi yo ndoki vraiment bato bazoyamba na émission bayebi teke baoyamba liboma bayebi na bango biso tomoni biso batabisoa mpe na poso ozwa kaka obeni na chaînebakangi na hôpital na centre ya détoxification bana na ye babana nde baobomba ye asikoto wana poto ngana obomba busoto no busoto wana ebima soki mpe yo mpo obombi famille sikoyo ozosambwisa famille vraiment wana donc baloba moko bizarre yango jour wana mwana kina naolobango ekoza bana kuna bayebi na bango bayeba bimisa bango libanda eza te talobaka za dona no soki dona banganga te banganga kasi komosu bakengele kuna babani olusa makelele yabi oboderange nga na bakipa vita papa kesozana kuna ozoyoka liso te nde tolekanga
Il y avait des jours. Bon, la famille, boyoki wana conversation. Expliquez moi parce qu'on a les bandes dans le catalogue calamité. Bonjour à toute la famille. Bonjour à mes abonnés. Arom Ayuma de mon cœur, merci des retours sur ta chaîne. Merci beaucoup Arom Ayuma, merci pour notre soutien à yo. Bande koto linga ese, merci au côté au liker, au partager, au dire au yo et comme là, moutonio surtout. En fait, ils ont expliqué bien pour vous comprendre bien. Eh ben, ça veut dire que mai n'ingana pas mbaté. Na kata réseaux sociaux sur matière ekoti, batu musu boza pour maniquer, batu musu boza là, d'accord. Bandi qu'on a embêté la bien sur le Raïna, merci pour les fleurs. Tant na ye, batu ebele ou na bando solo na bango bandi qu'on a nga, bakangela nga ba téléphone. Ba benga nga suste, so bengi, so na bengi bona zo abango suste. Perle Myriam, merci pour le fleur. Donc, ezaki ke o tango na yaki poto ali boso manike sokoyo tikali o mona to peso musala okozala bien tikala na yo, mais à ma grande surprise na ye na fandi bandeko nanga bato nyonso bande ko solisanga bato nyonso yo babande ko bananga manike so ye to sala boy ba benga nga suti bayamba nga pe na téléphone ti croyant que non singe sika olala, croyant que non singe sika ofanda, croyant que non na otelengana. Mais bande ko nanga nde na ya ana poto na se concentra plus na prière. Na esa nzambe nga binzambe. De 0 à 50 ans na passé vie na nga moko. Mais na e poto na ye na obandela 0. Mais à 0 wana na obandela 0 nanga ezayo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 0 nanga ezayo. 0 nanga ezayo nzambe. 0 nanga imanike. Ezayo na ye anana ndikuti na ana mututi. Na ye na poto kindeko etikala ka na kombo famille kufa. Famille kufa nango. Omuna ba omonde bavanda ka batala na te bayoka na te baloba na te baswa na air nyonso ba viva na concurrence. Si on a tali pena, on a grandi ensemble. To lia ici comme moko to kenda ba classe ici comme bo excusez nga nazala très fragile son oloba makambo e chokaka. Ma ya miso ebima anga. Mais omuna ke no famille kufa. Mais bayoka na te. Mais quel mo viva akabo to viva akabo mutna kwena awe za mutna bana na na bi moto botama bandeko pona nini to botama bandeko pourquoi à quoi ça sert toza bandeko bozo ba famille tika na kombo famille kufa alors qu'on s'habitue nango ça me faisait très mal. Très mal. Alors il fallait s'habituer. Oh, batnyo surtout na ka poto ya la ka boy. Ngabi poto ngo boy do ma famille kufa bat ba yokana te, bat ba vivre kana crainte. Bat ba vivre na obangana, bat ba vivre na ba limite. C'était vraiment difficile. Natanyo so na faina poto. Oh non, vivre donc na yo ko apprendre makamoko oyo. Na ibate qui existaka. Naïba te ke mutu okofa na epande kono nde kono lobano bima kende na 0 heure. Mbuka na yebite. Mbuka malili boye. No bima na kende deni ofanda pena ke no tante no yebiso abilu kesiko kende. No kesika na kende mbuka na yebite. Mbuka malili boye. Mbuka bakangaka. C'est triste. Pona nini na remarqué ba tebe na poto. Bakenda église ka po bakende ba ki oton église po place o late lambe ya la ati po yebi na église eza milieu congolais a okendo late lamba ba omona ki alataka okena motema bolingo ezati na mitema ya batu Yesu azati
Yesu azate ba o vivre pour na matalana Yesu azate na mitema na bango. Mais le ko photo yeba. L'Éternel existe. Raina, merci pour la fleur. L'Éternel est là, Jésus-Christ est là. Ngabinga kuna ya na visa ya ndekote na biye ya ndekote. Mais nana ya nanga ka moko to solo laka. Ya nanga mireille. Dans ye penande a se tracassa pour na niveau moya la té. Même si on a un rendez-vous en voiture, on a aye a zwinga toke Belgique, na zongi ou bien na la depa na ye. Abay na ya ko fanda anga bité na kokati. Tika na fana na France ya terrain ya mo ba émission mo ba nini. Na luka moyen otindi la bana tambonga pondo. Donc ils ont facilité. Poto elengi nango eza social. Mo tapoter live, mo signaler live. Et social. Eza social. Mais pour voir na mboko bien, il faut zala na pilier. So tche pilier na omutu. Dadi news. Na yete so ba daidi, so didi. DY, il faut qu'on s'appuie na iloko. Iloko ko s'appuie na ngweza nzambe. Na remarqué ba tumi ba s'appuyer na bat na poto, baza dessus. Moi c'est kitoko. Moi c'est kitoko na pesi yo merci. Poto pende la kinga muto a muto akoma nzambe te la kinga muto. Même na bato batikali na Kishasa. Même na mobali na ngaba la kinga ke muto aza muto. Muninga malamu eza Yesu bandeko nanga. Na mboko yo so lingo réussir, appuie-toi sur Dieu. Moi c'est kitoko merci pour na bouquet. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi à Dieu. Pas sur Dieu, mais appuie-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Pour ma vent oyo na okuta nango soki Yesu te nde na ebite. Soki Yesu te nde na ebite. Le miracle existe, Jésus existe. Lelo lobi bomo na manike anakoti Jonathan Yebobi ote boy. Te Yesu. Na pasaka ton nanga kaka na prière na Bible nanga. Nakenda boîte te, nakenda bar te. Et pas mbutalombi na pesi mbutalombi ba bote. Nakenda rande na sala ke publicité a des sona leki wana des gens leka konde no leka na ni na restaurant te. Mama mama lombi abengi ga des gens leka na nini ko na shop ko oyo ozwata mabisa okauka. Na ba makaya buna onde olinga olia. Merci JDT na oleka kuna. Ziko na mesana boete, ilo kwa pasi na mesana ofanda nga mote, na mesana makiela bakoko, makiela bana, makiela mobali. Ola milante, qu'est-ce qui se passe? Siko elengi siko yo, ya poto epananga avantage eza kaka. Banana e poto bandeko nanga, tellement nazo prier, tellement le Saint-Esprit, j'ai activé le Saint-Esprit dans ma vie. Natika omela bilo nyos. Oh masanga. Oh tout. Oh eza stupéfiant. Oh faire planaka. Tout natika. Natika tout. Ekenda yango moko. Ok, kuna ofana na milliers oyo plan ezali. Espoir. Merci beaucoup. Awa na bandaki ko compter na batu nga na compter na bango ba décevant nga bandeko nanga na otanga na ba kombo na bango te mais nzambe alimbisa bango pe apambola bango na oyebisa bino téléphone bayamba te ba oyamba te bazo yamba téléphone te ata pona 10 euros. Yabo mona ba émission na sasu ba tebelete. Yago longwaka Allemagne ayo talanga na France. Yago reti na ngai. Alongwaka na Allemagne bato nyoso bande ko betela nga batembe to pesa o musala. Ezaka kana opesa ça va na betelo CV pa akangi téléphone a bloqué yo. Na ocha na hôpital na biso ya osata lukela nga ta place na senga yo te luke. Promesse sur promesse lokuta. Congolais zana lokuta. Je vous dis Congolais zana lokuta. Yabi sange zate.
Eh, Maître John, tu sais, on comment on sait le CV. Wapi Lokuta, Congolais za Lokuta na yebisi yo. Il faut si compte mandok ça nous son. Motika a copé ça va promesse pour yo réaliser té. Ta musuno lingana ta la place mususu. Na ko tanda ko malili eh. Ta musuno lingana ta la place mususu. Yo pe singa promesse. Ngana komi kotale la yo. Après tant au sali yango te mote ko tinga na pasi. Au mote ko tinga na pasi. Tant yo pe singa promesse yo réaliser té. Au mote ko tinga na au mote ko tinga na pasi. Bakena nganda ku yango na bakena. Mote ko tinga na pasi. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Motika kopesa ka mutu esika ozo pese promesse yebi ki o réaliser te. Oyebi ki okoko fanse na ndako te ozo fanse na mutema te. Tika yake ne ko se débrouiller. Nga lelo na lobaka nde na bima epa na biso na sepela. Pourquoi tata mo sina so esanga te na bima? Almoya na bima na motema moko. Na bifona kende na mukolo. Batu bako interpréter ngo mabe manike na bitika. Tika na ko se débrouiller. Nga na lettre oyo kana te simba te. Na mwana na ona ngai opona ka mwana no avec le temps. Tika na kende tango na sana no na idée boye. So siko na saka ngo avante. Na ndesi ko erne façon ba prophète kuna numéro le ka comment on le kana passe. Il faut benga yo. Yo ma benga ezatu. Na suka. Na ngana suka. Faut me zola na solution pa koto azamba. So ye poto mutabengani o sepela. Ah bozo ya wana mo compter na batute. Soki eza neti ngai Jonathan o compter na nga na mama na ye. Ana o compter na nga so na ndako na olembete. Mais soki ozoya po compter na cousine o kangendoki. O kangendoki yo ye poto. Mwaka ngunda. Na ba poto tant que yaka toujours mo quelque chose na poche. Et loko soko ye poto loko na pesa bato na ba été conseil. O ye poto loko aliboso luka place ba loi chambre. Après bando luka place au bois kangunda. Pour ba 150 wana o kanaote. O kokanaote luka pena place ba bois kangunda la bien pena ni ba Belgique on bois kingunda bien ba peso place au lala. La te poto vinyo so yangoyo. Zana mukanda na yo, zana ndaku na yo, zana musa na yo. Poto baluka plus te hein. Boko prendre ngo siko Boko prendre poto Poto eze école ya vie. Kongo eza école ya vie te. Kongo koko fanda pa ba parents ti diwa na yo. Obadi pe na lopango ba parents. Ebele ba botisa basi na lopango ba parents. A sente mwasi ba eko chikele. Ah na poto te. Na poto bo luka ndaku bo kende. Na poto oko luka ndaku no ko kende. Il faut beaucoup me comprendre des poteaux. Bon rêva qui poteau. Surtout bino bato ba memi bino fele. Il faut beaucoup comprendre des poteaux. Beaucoup comprendre des poteaux. Bon finga bata poto trop. Oh bata poto. Poto yango yo. Poto est école de vie. Bino bokase nde bo na Congo. Bakabela bino bilamba. Batinde la bino. Tango ye poto bakabelo soute. Bakabelo jour à liboso. Jour à mi balé. Troisième jour. Zoua mouvement. Zoua rythme kebe ta ménage. Oh, kendo sala. Oh, na poto mutaza na ta ko diambo na téléphone tous les jours te. Boye bisaka bango, ba na poto boye bisaka bango. Na poto famille ezaka penza te. Ko ofandi tous les jours obenga kaya na yo, obenga kaleki na yo, comment tu vas? O liaki bien, o lamuki bien. Tozaka na batanga na te. Na poto kokosa la 6 mois, 1 année, 2 ans, beaucoup ten penan de konote. O me boye bisaka bango, tu boye bisaka bango te pourquoi? Boye bisaka bango ba piolola ki trop. Boye bisaka bango poto. Siko ba kisi na bino bosala na Kinshasa po bana poto ta bana poto basaka. So moni mwana poto aza fanatiki, aza na sous en prise ya kisi. Te bisaka bino ti. Siko ba kisi comme aussi la bino malembe. O nazaki na Congo, nazaki star wana na Congo. Bata poto batala bato Congo lokola théâtre maboke. Oza na Congo bazotala lokola maboke. So komi poto. Ato batami na ndaku nde nini oza star te. Tokuta na pa jonga, tokuta na pa mbutalombi, tokuta na pa papa na biso, Embe mongungu, tokuta na pa ya nani, tokuta na partout.
Na poto ba star eza ba musicien. Ba yaka ba fani na bandaku na bango na ba hotel na bango, ba sali makam na bango ba simdia bazongi Kinshasa. Na poto, na poto so bo jouer star au kokate. Na poto ofandika bozo okangami na ndako bingana bimakate, ngana zwaka train te, na poto ozwa train, ozwa métro, ozwa bus. Na poto so bimate o raté makambo ebele. Ma verro azo sa soirée okete. Belle sœur nanga, moi sa grand frère nanga mutandu. Ça sa soirée okende te. Vivre te, na poto robima. L'oreille compresseur basangani, ça sa soirée obimate. Kapena sango pena ke Nicolo bar ya chuchu luambo batu plein. Brochette kitoko okende te pozo linga jouer star na poto star azala raté boko kemba eza vérité ya poto bino boyebite baza kabela bino bilambo fele pasa ko lukela mba ta muta cop eza risque muta kenda musala eza risque boye poto ba pia bino bilambo fele. Jogging même il y a Adidas eza cher. Adidas c'est ok na Foot Locker. Ba eza prix mususu o eza prix mususu. Ba kabela bino premier jour. Deuxième jour kota sombe lamba. Kota Zara. Zara bilambe mata au monde loko mo 50 €. Manteau 120 150. Somango 2 3 bima. Okobua ka 500 € ba moko. Boye bisabango bana poto boloba trop omona mutakabelo pene loko oyo bako kabela bino lisute si boniachi poto non bolelite tozala bino awa poto mutasala pona retraite kolala kolamuka age epusana mundela sala pona lelo lobite musala mundela sala po ebike vite fait 64 ezo kanga epa awa non bo comprendre poto te poto mutukuta au voyager na poto azana de côté poto eza vie ya moto ozo bandi ko luka poto eza okwa teke na Congo na mbongo futa ya bana Minerval te pa noko pa parrain pa marraine pa nini te poto so zoli 1 € ya mutu ndimako olamuki penda bobengi penda ke Dr Jaffa na mwa piaka ozui mwa 150 bacho ezebele na poto po ezate po mutu pa peso 100 € na auta calcul ndaku na e fin du mois ko suka ndeni bino bo message na bisenga senga eza école de la vie. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, VIP by LNM en collaboration avec l'Asbel Sauvé par la Grâce organise un grand événement ce samedi 8 mars 2025 à partir de 17h. Plusieurs sujets seront à table, la présentation de l'Asbel Sauvé par la Grâce et des sujets abordés comme des questions également posées. Et si on parlait de l'autisme, puisque ce n'est pas une fatalité, un atelier de discussion entre femmes pour aborder certaines questions comme la féminité, femmes, briser les silences. Alors, VIP by LNM vous a réservé un cocktail apéritif de bienvenue ainsi que plusieurs plats à déguster pendant la cérémonie. N'est-ce pas bien ça? Alors, pour participer, appelez le numéro affiché plus 32 46 85 72 864 ou plus 32 465 78 72 40. Notons que le frais de participation s'élève à 35 €, boissons non comprises. Parlons de femmes, brisons le silence sur l'autisme avec l'Asbel Sauvé par la Grâce. En espérant vous revoir, je vous dis à très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.